te na balate te maboko na nga on a balité tout ça non musala mibale ya kaka fiancé pe ya kaka liboso na musala liboso après ba fiancé banini kima na moté oui après avoir ko ça boulot na ba conseil ba vie na biso ba pesa biso ba conseil ba lobaki musala non liboso Nyemet bana poto tu nyemet anyeme kene ngalolondo ale kitoko nga ikondo etebana numa jibi budu chabala rushabala sienya pesa poso bina idol no ezane na mambo bina na ebite baninga bakina ko baby bisia idol nga Chancelvi subele oh bo monate tala Chancelvi bien ngo bino tali pe balasa ga bi mo ke idol ya balasa ga Chancelvi ouais eselinga bien makasi oza idol ya ndekono bo travailler ne batebiso zele batebiso baninga bandima ngote alinga boisango anniversaire na yo déjà ba beza kala tina bité balasaga oh ça 18 ans te bo poza non trop jeune anniversaire na ngaza le 9 juillet ouais ba fan na ba fanatique na ba sepa na balasaga na ebiki bozala na pona ba vidéo voilà ouais taka mboka pende ke mbutu mutu to fêter on kana bandako mbala moto mobimba sans oublier équipe technique mobimba non on a déjà gelonga sele muteki azanga nzolo ko papa ya Gertina ngasele puis ya Keren ngasele sans oublier aux émis de énergie mobala ba fossette et puis na jus de l'offre papa na Monique et puis na ba concert na lokola Joyce Tumba babi betoma de la presse et puis la secrétaire na biso Routiana la Razia sans oublier Martin babi mignon de la presse. Donc en tout cas un grand merci à vous bino ba ndekonanga ya Congo Suisse et puis à mon superviseur Papi le Congo mobala pembe. En tout cas un grand merci na yo superviseur nanga ne kaneb sabini ba force to comme mille bino muto c'est que mutana face à la professionnelle parce que biso à la place de Jerusha te mbara n'importe qui tenir la belle l'autre ça bongo na résidence ya Maestro Fabregas to za wala to zo solo na ba musicien na ba danseuse na mais na zui bino non déjà moko aza bongo danseuse na na kombo ya Dorcas Balenciaga donc to ça déjà na bobi que déjà na binaka fio bomona bambana na clip ya pensage to ça vraiment na malgré to ça na biso na veni moi bambanisa to avec les temps beaucoup découvrir bomona ba vérité na façon lekisaka vie na façon à se comporter donc na pour ça déjà permet d'inviter na annoncer na eno kimbala ozulanga déjà invité nanga Balenciaga oya déjà tout ça la émission bonjour voilà dès qu'on observe nous tous on a Balenciaga asa danseuse ya Maestro Fabregas le maître de la musique africaine tout ça na ye bazawana bazo évoluer bazo na musala na Villa Nova pembe na papa na ba Maestro Fabregas Balenciaga musala zo le quand ouais avant non monter ça va position musala nanga na remercier no Maestro Fabregas bisika zali nzamba batela ye abaxela oezanga ki apese l'homme de vie kwa sala bola moka salaka voilà pesi mbote nanga na Maestro Fabo kéré ba mbote nanga trop musaleleka comment ouais musaleleka nango très bien moko mona déjà tout misi de mpe boss de misi de mpe na marché au moins de batu ba bina batu ba sepela nango des gens ouais musaleki nango bien ok à ça les clips wana na poto pourquoi pas zelete ki aya bo tourner ba clip zelete obligé fa que ça l'on bino bozala ta salon na poto non tozala déjà on eza clip eza générique na biso voilà ouais eza générique na biso pourquoi boss za kina okuna mpanzane bo senga ka sala ouais monika eza Villa Nova ka mute voilà on mona pe déjà bino modia bo sasa dia ba video bo mona penda ke boza ensemble na boss na bio Maestro Fabregas ba difficulté ni so ba problème ni oyo kutana na danse nazana ka pona ko sa musala pona mingo sepela so eke na sali bien te na biki ba fay na nga bazali loka ba Hervé Marc ba pesa nga ba conseil Hervé kasunga pesa nga ba conseil bela ba sala musala ka eza poli respect era répétition ba tie 9h 10h ya bon ce qu'on bébé écoutanga te pona respecter ba nombre oye le kana ba na rep voilà ok ko namona mambango le kana ba groupe tellement ebele ba danseuse bo bwa kana ba maladie so muninga luka bulo na eka bino mo baningo ya kokuta musomo na bwa kile maladie apandi mususo mo na bwa kile mbasi bala sekeza la poigne apparemment vous allez procès na msana bino moté il faut sa mise en jour même pas oui eza ba réalité côté comme ya na musala to mona rango to tanga ba groupe te danseuse ya luka groupe na e ya luka bana benga ngoni luka bulo na musala na ye
omona msuka ka kobina obina moi ka ba ya oya kota to ba sa oya kota o mwa msuka mona bwa kele mbaso vraiment le roi merveille Amado Chancelvis Souveleyu Mbappé Elliot Clémence Brenda omoni msondeni bana répétition omoni mtala malade yana musala ezaka kake musala no nemte côté là so ena buluka kitena bina le roi merveille na bina kwa Chancelvis tokomelo moko bulo no côté là ezapé te ke ba mbasu banini ba orchestre o ba bwaka ba mbasu na ebité pa biso mambo na ete biso ma beaucoup de prières soko sa musala no abondela bondeli yo kende so ba pakei mais rendez-vous kana musala non mon Chancelvis te subele ba vidéo non mon azali na e monzoto ebika kanina na ndina keza muntu il faut payer maintenant un traitement mais azana soko ça va si c'est bon OK c'est bon to zoye pe mkomso to yemela bino Chancelvis to bika ça la bien to mona ke malgré baninga na ba répétition malgré baninga ba sa ba vidéo ba balancer en pleine répétition mais to bandaki comme on était pas biso musana biso ande ya rolandela ko yeba ba news ya ba artiste na biso poto travailler bien makasi yenya piso poso bina idole no ezana na mambo bina na ebité baninga bakina ko ba bibisia idole nga Chancelvis Souveleyu bo monate tala Chancelvis bien ngo bino tali pe balasa ga bi mona ke idole ya balasa ga Chancelvis ouais eselinga bien makasi oza idole ya ndekono obo travailler ne batebiso zele batebiso baninga bandima ngote alinga boisango aluka ka yaya mo basala komo me balancer gatangi dabi idole ne eza collègue ne ya musala en tout cas to lingi ne mamba bo fumo na ke baba na papa moko papa mona ni maeso guys OK voilà bino ba en fait na lo bandeni ba danseuse balinga vraiment libalate est-ce que balancer solo libaleye on balaye bisi balancer à condition tika musala est-ce que kotika babi ke musique ya musala babi ke musique ya musala nde muto oke na bureau nde muto azuma masa mesani ya mapa kitisi wana olukambo na nde zape musique peut être ako sa musala après faire ni ba futio voyager ba futio après ça koyeba na nani mais eza boulot ce mobala yebi ke bala saka na proposer brenda obala la patrona baby brenda ouais maman béton ouais brenda obala kalaté déjà maman so déjà des prêt c'est que pour obala les temps pour tes anza même taper ça libala biso bata mokilité non ça musala après nzambe moko bateke bala saka stop obali obala non tika boulot pour brenda yo wana déjà obala kalaté béton tout mon manquait vraiment ouais OK bala saka bala déjà za moi dernière fiancée na balate te maboko na nga on a balité tout ça non musala libale ya kaka fiancé pe ya kaka liboso na musala liboso après ba fiancé ba nini kima na moté oui après avoir ko ça boulot na ba conseil ba vient na biso ba pesa biso ba conseil ba lobaki musala non liboso libali sima ouais OK voilà maman bana combien na mama bana ebele pona mwasi mbe na botité na botité yo mo no botité mais bana ba grande tia bana ba leki bango ba Daniela ba Paulvi ba Tonne ba Mesha ki ba Manafe bana baza tellement mingi voilà mais yo mo no balate na bi ke ba sa poto de ba oluba de ce sont nga balate de ce sont nga botité en tout cas balase ka bi azane wana te pona soki te a expliquer ka vini abi a balate a botate tout ça moins extrait ya mo pété ça biso bi bientôt na balase ga malili na seke malheureusement mo bamba nezati menga lingando ko ya wala po se zalenga na bukani mais balase ka penda sinyango eno kimbala tozo balance gande azobi Okoyo mogade ishesa atatate mama te na kolala wabie ndondo akende musala atika mbongo te yezona na sheri na pogwa ligolo ya subwe anieme tene anieme bana kisasa tunieme anieme gene anieme bana boto tunieme anieme tene ngalolondo aleki toko ngayikondo akende ngaloposi ila manga mbeli anieme tene anieme o bana station matampani motema sanduku tibembe yu mwane politique kofinga mikolo tibembe yu lululu maestro chigana bwaka mama doyela mokonda sofilade ujala bena bwaka jabala yo nduma gimi budu jabala yo jabala mami wata
pied. Eh musala na yo songi songi tabala na yo. Ah eh musala na yo nde kotonga ka tabala ka yo. Ah anodele mia na Paris mana se mukoko. Yo soué où j'allais venir na boire que la bango lokolo Maestro Fabo Metinois Lokolo Français Awagi la bango Lokolo Mama Fibia Etidja Pitou Boussol Ya Doudou Bessa Villa Nova Yangoyo Maestro Lokolo Anyeme Gene Anyeme Bana Poto Tunyeme Anyeme Gene Anyeme Gene Ngalolondo Ale kitoko nga ikondo etebala numa jibi budu chabala rushabala mbokate chasa ale tatate mamati nakulala wabie lundundu akende musala ajiga mbongote ye yasona na sheri na bokwalikolo ya supwe anieme tene Nieme, banaki sasa tu nieme. Ok, voilà, merci. Naebi kebana poto babone tu ya Congo Suisse TV. Bo uti dia ko mona nde balasega a oti ko bina nzemo na bango ya mupe. Oyo oti ko bima po babi mikolo nde mupe. Babi mikolo nde mupe bana maestro babi mikolo nde nanu bango. Donc voilà, o lobi bango biso pe tant que toza on a pas biso toza ba chroniquer ça batute oh naza chroniquer ça musicien oh non toza wana pona muto azo sala eloko na bien ba misa ba générique na bango belé bina filoto bisa pe générique na en tout cas déjà c'est bon de bo tout monde na bongo ndenge balasega auti ko bina mu en tout cas félicitations balasega na mono bini kitoko makasi malheureusement bo mando ba maladie na promettre bango to sala biso be mission belé na balasega mais na CPS ka ba fay na ngo bolanda na poto odoko bina na mono kitobi yo pona weza bon te so to bini ma 50 to bina na senti que ba danser sa fagoisi ba bina weza ka émission au peu CPS ka ba fay na ba fanatique il faut CPS moi ndu ta rapito ni langa voilà ouais ça bien pardon na tout non eloko eloni ne sala que ba danseuse musuba longa mais ba lancer gaza kaka mtu amtabi pesa au esika okende esika uti nesika okende ebika yemoko biso ko to moi ke ba carrière ni biso na ville à Nouva faut tout ça na boulot na jeune faut na ça na musala nanga si mona ke accord elembi nde na tiki to so na bala nanga na tiki nanga ko za musala ouais on s'attendait pas qu'un jour pour longa pembe na maïs fabrication non longa pembe n'était mais donc ko bala nanga peti na ko voyager pe na kina ki bala mais naza ko maintenant papa nanga eno surtout na ndosola nae na ndo tuna ba question papa ça ba conseil ba ça faut za la poli faut za la parce que papa le quoi maestro fabrice na ba conseil ni wana so a peso consomme ki ba to so ba za pa ni ba zo vie et puis ça pas ça peut pas so mona misalo ngi pas fabrice ça onyo kwa ma ouais et pas fabrice so longwe c'est que au CPL c'est pour zali aux akabi kwa musali kama cash ah vraiment musali ya makasi tout le monde on dit na concert na bina show besoin na mona penda que degré penda bo travailler en tout cas bo katanga fort donc on va pesa vana no ba fio penda ba travailler makasi na mona na show base na zala wana na concert na bango no ba bina makasi la ka présentation ya album na bino ya Cursis voilà ngamo penda zala wana na mona degré ba bina na bino non il faut penda ba danser ba travailler le cas ba danser faire gars c'est ça bien et ça pour qui sortait mais au col ça musala au comme une expérience mo bato que nos groupe moi quelque part au moins que ça laisse mon temps les que là ça la dans la vie il faut qu'on travaille dur il faut qu'on bosse il faut qu'on bunda penda carrière no qui ne peut travailler no qui ne en tout cas mais ce Fabre Gaz bah félicitations belé makas anniversaire na yo déjà ba beza kala tina habité ba la saga oh c'est 18 ans t'es beau non trop jeune anniversaire na ngaza le 9 juillet ouais ba fan na ba fanatique na ba sepa na balasaga na yebi ke bozala na pona ba vidéo voilà ouais taka mboka pende ke mutu to fete on kana bandako ouais waza posa na ngai toza posa na ngai vraiment kutana na ta sola na betika page Facebook na nga komika Dorcas Balasiaga Instagram na nga pe Dorcas Balasiaga au mon na nga wa to ko solo la to développer na ozila bon pona ba conseil na ba musala nga moi bien au ça je ne peux pas ta Balasiaga oza non trop yo mo dobi na ko 18 ans 18 ans yo mo to lo ah OK voilà merci na que bat 18 ans voilà OK merci sali bien makasi album merci to zango compo to zo manquer ba loquette na bino moi toi non na cible non mise à jour
album merci pe d'ailleurs to sala ngo déjà to lamba ngo déjà to kangi maboko te papa za kuna pa kangi maboko te bon na ba clip ya kafu so tali ba clip no so to bingisa pose ça kuna poto ça bien ba qualité bien siko biso pe to sala pe makaska na merci na biso to travail même nicho merci za no to travailler ngo mais to tala na cible photo ba visible ezawana ba mupe ezawana ba nini ba peut-être ba rumbe belé ba mama rosa ba mangoko to ba ya ba nzembo zimeza tellement ba mon Paul ouais faut beaucoup consommer na une cible consommer on a ba fa na biso beaucoup consommer bo zala vraiment wana parce que merci peut aussi la bino to préparer les bino to kangi maboko te ouais to za pona bino relation balasega na ba danser za bande za ndeli beaucoup tanara bo solo laka relation na ba danser za ba ta groupe musolo za na to famille déjà to solo laka to ba ndeko déjà to sa musala o to sala emboka na biso c'est il faut to sala union pour to ba sa musala bien ouais Shakira na peso mbote sikoza chaque hein voilà moi na nga obinga maleke Shakira ba Louise ba Julia peso mbote trop bisika boza to za belé tellement filo mbuipe mbote trop babi mbote na ba danser nyonso mboka na biso basala musala mo bien to na pe question moi suka avant de dédicacer ba tunayo ba to bazo soutenir balancer et puis ba to déjà oyo boza wana pour anniversaire non pour notre ba vidéo moi quelque chose et ça la bien ma casse t'es là à 5 danser ce baby biso soto no bino ta bino bo 5 danser ya groupe albanda mais on va imakenge ya madu groupe albanda to bien to 5 danser so baby bina te on fait 5 chef ten o baby bino chef ten Maravilla voilà Maravilla ba chef ten Maravilla on a dit 5 so bi ba danseuse na obi chef ten OK na ba tek na 5 chef ten ba chef ten autant pas bino déjà te na bi kam na bi te ba chef ten vraiment na ba chef ten Reti mo jinga ba bina de na oyo bi bina beto bi chef ten na bi on a bi tanga na ba chef ten o ba e ba ku bina na ko tengo ba danser premier date ba danser Shakira Shida mon anniversaire Shida déjà les 14 Shida joyeux anniversaire nous déjà taka biso bana juillet ouais boza vraiment bena ba Brenda boza tellement ba danser so ba botama na juillet Clémence la coréenne YPG ah pas bien bien pas bien bien la c'est belle bien mwindi Elliot Mbappé abina bien ou ba ko pali bana te ka bien muji abina bien OK voilà merci na yebi que ça li bien makasi ça li bien ba dédicace na yo pour na bato balingaka ouais ba dédicace na na pesa ka ba mbote na ngai trop Hervé Mac des États-Unis mambote na trop ya Christian de Corne papa ici ya Dudu Mesa Etida Pichu Boussol échappé ya FBI papa Neretiana mambote na ngai su ya trop na remercier maestro Fabrice na musalo ya osala na poto kotaza kuna kangi maboko te osama ba clip mo ya bien ba générique mo ya bien no senga kaka nzamba batela maestro Fabrice ndenge lokwaza mutema malamu ya soutenir batu ya osunga batu ya bimisa batu na vie ya mwato obosa na bolamu na été mambote na ngai ba fani nyonso ba sepela na balasiaka ba bidora la CRC mambote na ngai trop ma copine privée yo moko yebi ma copine privée zaka yo bangote mambote na ngai trop mambote na ngai pe na yo OK merci Balasiaga en tout cas merci pour accepter que l'économie soit ma place de Georges en tout cas merci vraiment et ça lui bien ma casse nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Georges une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Georges Bafosset l'enfant de Marie-France Ivangu la seule et l'unique reine mère un gros merci na bino batu s'abonner na chaîne Abiso Lelo et puis na batu s'abonner kala yo pe muto s'abonner et la bosanité babi Oscar Manitou boss Oscar Manitou oui Oscar Manitou joueur na biso moko après ça souvent na kingabol lisusu Oscar bambota trop les grands joueurs en beaucoup OK nazo soki la balasek en tout cas merci bozala qui tellement belé bolandi biso en tout cas to ça bato soto lobi mabe bolimbisa soto lobi be bokomaka na ba commentaire wana et ça la bien makasi un gros merci na bato tout bazo soutenir nga lokola copine nga Juliana Nyangililo babi l'impératrice en direct de Luanda na peso bambote Juliana Nyangililo l'impératrice en direct de Luanda na peso bambote pe na copine nga Miambai la peso bambote ba tutu bolinga nga Christophe Vuemba la peso bambote belé en tout cas ba tutu bolinga ba fosat bo s'abonner na chaîne puis ba tutu bolinga Balasiaga bo s'abonner Balasiaga ozonga peu na mone kama moza ba to fo d'éducation ata do ba kisa ouais na peso bambote la nga trop na Duma de États-Unis ba bia bisha bambote trop na bi ke libala bosembo bisha koto zana mwasi na yo bambote la nga trop na Précis la camarade na peso ma copine Pové bambote la nga trop na nem kaka songo bambote la nga trop na fai na ngana ba sepela na nga check to kutanya la voilà à moi le keto ka ku musique te mais ka ningana et ça la bien
babi vila nova musala. Voilà, en tout cas merci Balasega bomoni tozale botembele bino Balasega. Un grand merci na bino batu tout au bolingara ngai. En tout cas retrouvez-moi prochainement. Donc je vous aime beaucoup, bisous, bye.